Yaya. Yo ka dit mutaboga za na besoin makambe bele. Kanda otambola bongo ekoki déjà. La babala ki azalika ndenge zale. Kuna tika tsengete. Yaya nzenga wana balia ki yango ti lelo tika dega na défaut. Donc na biso nzenga wana yango baloba batu musu baloba ko aza so munoko ya solanie. Alia bangenza ti yo ka tali yani. Ka bangenza na mute komisa ke muno solanie. Maman, on est là boloko, prison break. Nebiso ngenza, force de manger ngenza. Oh, comment nous reçoit ngenza? C'est que nous mangeons, c'est que nous sentons, non? Yo côté train na kati ya Italie na été oh yo katsola ai moko ça veut dire que na été wana ba olia ba ai na lipa. Yo tem to ko imile nga bona okina posa olela. Omoni yondo za fragile likambo lelezana. Bonsoir. Omoni ki fragilité on a ba ko ba tout à l'heure. Yo lukaka ba problème pour ma fragile. Tous à l'aise koni nyango lingo lelani. Oh. To beta ba pick. Pick eza kombo na ngai. Batu ba bosa na ngo ke pick wana za yanga. Tu peux te sika zali em to dépasser ponde ye poya zara akoma livre. Yaya. Na ebiso mwana kenda ko mona wera. Na sisi ko mona wera. Ba yo kelinga ma ba futelinga hotel na line na la muki ma vana ke fut hotel na place ozala ki ba fut hotel na musika. Ba sombe ba futelinga. Yo kana expliquer yo. Ah zela na no bébé ah. Ko lo ba mingi te mata attention. Ba futelinga bolt. Et me minga tina hotel na ke kuna na pesi kombo na matina shamba na line na la muki na tongo na mbongo na ngana compte déjà kwa ki na pays libre na sisi na bimi kuna na zongi ndako alors que na aka na kati ya France na Paris pe kaka wana ni babenga ngo aisance na présence étoile ezoloba beauté ezoloba charisme ya place oni ya te pesa melio bo baloba bon pamba boya na besoin futa lisusu place akenda liko a chipo ya futa raté. Ba foutele chambre ndaku soki combien de temps ba pc so 50 soki 30 000 ba sombele soki veste na chaussure bonga asu mobile ya lobibi ba basi balinga mbala bo ba ebele ya aninga wana très prenable ninga zana ya futa tali pate ata mama ya pamba ya kopo ba ko futela ye ba ti ba longola epe musaladi bon esali nini omotenda obwaka maboka mikutu na veste nini on veste ezali Ni bano bana ko dimne mo mbala ba yango zo critiquer mo bala ba ça on a encore botika lili nga abotike da tourner veste boni bobo forcer ba tunyo so ba ka tourner veste zano koto alati veste nini yango tata wa veste alati ezani veste alati papa biso evi yana tagi nini yango veste yango on dirait marque marque munene Dolce Gabbana namoni Dolce Gabbana namoni ena katikati oui Dolce ce qu'on a veste ana Dolce Gabbana ya est-ce que musala vraiment te sombeli to beauté bogar beauté wai na oloba kama be bino ba okumisa koti di bala na Belgique yango na bipe apesa koti di bala ta kende vacances lili comme na bato alinga kake mami na kata na kingo la minute alikanga singa oh Jésus mama ya to sambi ni bala te yo moni akoti ni bala ya kato sambi la ke vacances na Belgique na sola ba sam en amoureux na moi na ye vacances en amoureux yango to prévenir soki arieta na nzela kutana mutu mo makile ninganya eba ke papa za na ville et que ça me prend papa et que ça peut-être Nicolas papa peut-être papa zo kota na voiture arieta zo le kana sima sentir ma lili boy ba ke papa za wana daye za papa bon siko zero kolobo e dia za soki ndenge yeza la mo pa ngaza mbali kitoko aza premier homme te aza irresponsable yango siko lili yango yo lili voma lili comme ni ngoko na likambo evi boy tango ngana cha evi awa na benga ki mutu pa yako ko fingela nga evi awa tata wana yo kilanga aïe beaucoup misé tozo matisi likolo oh so il est irresponsable et pas batukuna ngitali ngana kumsa pangi nanga aza boga abwakama azlava
Oh, bino bolo bangenza melelo lelaka e. Baby ko le mangenge na minito mama bashimbo akoti. Oh. Tata wana. Mama shimbo ngenge makasi. Tata wana geli ya makemba na makola soso pia bon appétit kasi. Bon appétit mama. Yo toi. Yo mama mokolo ya la casinoise o kakata soni. Ah ye biso vraiment na vraiment Lili vraiment soit disant moi na star. OK ndobe ko dia yo star OK ndeko jembela ka biloko lokola o bato ya la kana seso ki ani. Yo kendo be ko dia. Oui. Bonjour. Bonjour. Ngala kama kamona mwasi atondi si mabele na tolo yo soit disant mama pasteur akolo bakeya isinoise. Il est au Bunda. Merci pour la humiliation. Maladi malam. Togo Bunda ngala yo. Obe di bango ba pesa wana de sala ko bongo. Dibanga. Oh, Lili. Oh. Esanga mutu awa, zonga. Oh, ya kana no awa. Yo ti ko mwana lipasa zonga awa. Zonga awa, ma pasteur mba mo pagano zonga awa. Oh. Au revoir. Akimi. Au revoir. Lili Wabelo mwana ya star azasta. Na mona video moko akobenge Lili Wabelo mwana star. Yo yi mwana star ya kosopa. Lili Wabelo we. Lili Wabelo wana abo mobimba na nga yango wana. Yaka bébé. Bonsoir. Naza ba genre ba fille, je suis pas fausse. Ne bo sakala ka chocopique, ça bien kumisa mutu. Ne sakala chocopique pour ça. Na likamba lo ba crédit puis je trace. Mais surtout de batinga na bouteille wana matinga sous tension. Parce que la mito na mo ndeti il faut na la vie ba maya mabele ba nini il faut na longa botutu pour na zongi selo Karine. Je rigole même pas avec ta tronche. Na yo na mutasa le montage. Bino mbale faut boza likama na lobi est-ce que ntima na monako. Nikona se yo kanga mo pepe yo kemme masango. Oh, lobi bien ko. Yo ke ko chamu na mulangi après bino boya ko loba obo na bo. Elina ajo ya yo. Adui moto ache moto na mulangi. Ache benga yo. Ache shoko. Oh, soko ache yo. Yo ache na mulangi. Oh, mwana mwasi ala kama kolobulusa ki oyo Hey, okitela le makolo na obulusa kito kocha soko pike la kacha mulangi. Soko pike ai mwana tiki toko imboka na imabele nai. Yo uta wapi? Yo inani? Oh. Ndo le kaka na njela internet. Nazo le kala mona ka batandi batukune bele bati bona kacha milangi. Bandoki. Ngaku komeka na ngate. Lobela nganga pe na ina mulangi na WhatsApp na tindela batandi bakanje na mulangi. Sola yao. Sola yanga pe na ikuna. Le mutazangi ka eza tata wana yo. Sola bike songi na ngate awa. Na kobi misobeba audio na ba video ya janvier place akoloba kiaboma kisali paka. Ekobi. Ngaba sekite o. Ezma balongoli ngala mulangi na ba. Ya yi criminel, ya yi moto mobimba. Yo chila batu chasse. Oya so sa wa to kitaka o. Kitandoki. Oh. Koni boya la ka ndoki boy. Ngaba demo. Oh, taba shimbwa. Boko karate. Niskali kona kata sekate. Ake konde ko chaso kopike na kata mulangi pona nini? Ye moko la no kula la se ama ya bimana mulangi. Ya yi crevette. Ya yi crevette obi scrab. Kabasha konga kana mai jonga na sama mbuya ta milangi ate batute tata wala sa tolo bakama milangi la sa milangi bozo sa evite tata wa ah bébé bonjour na kitana bonjour na batu nyonso bonjour tout le monde va bien ngai soki nazomata ba live awa ngai nasolanga tata awa na privé te boyokanga bien nasololaka nina vembui nina tiktok mobimba napongolaka ba live te natikala kotia mutu na miniature te mavi na nga mobimba mokolo batia bamama bamboka awa bafoto wana na nga na bino nayebi esika euta te eyebi ta tata awa tovanda babandi kofinga nga nabeti kara mais chose grave bake kotia foto na nga mpe foto efaye bazala ata na foto ezala deya mutu ye moko aposta
bakaptira photo likolo nango bazoloba bazosala likopa ke tokotinda mutu tokoboma tokosala boye biso ato wana Ameriki toza na baeurope na bino wana te bosala baje tokuta na gare de midi tobunda awa mutu nyonso aza na minduki j'espère boyebi Ameriki nde etambola bacrime ya makasi na mboko ngai na porte plainte bajeaka nga na saa nango bajete Oina adresse ya mboka te. Oina adresse ya mboka. Ota plainte na adresse ya mboka. Ne t'en fais pas na adresse na date ye acha ya anniversaire na ye nyonso eza na maboko. Bon. Na porte plainte na nga na nyonso. Pona nga naza tiktokezi te na tia bato na miniature te. Botiki ba Grace Mbizi. Botiki ba Chantal Libola. Bokomi kokita tina ba torchon na ba loki lokola ngai bobanda kotia na miniature ngande naza na porter plainte comme ça mboka paza na bana mapasa na ndako ye pa koyebisa la police tant la police ekobenga ye pa koyebisa bango peke nga pe naza na bana wana mapasa ya imagination nayebi te tata wanga naloba makambo na nga nayebi te abota te et ça me concerne même pas boboni lokola bino kosangisaka nyonso bokanga bason bino musala na bino kosangisa nyonso na kati na bino nani deja aya pazuri afongoli live toke kuna amatisi Karine na miniature nani atombo musapi jour mwa bofongolaka osalaka boye nani de ana solo na ye na kundulupe na telefone na WhatsApp nani ayebi numero na nga na kacha apa ya mwasi ya ni makwakala parce que za youtubezi batu bayebi na YouTube to banda obenga na ba numero ya telefone nangai pazuzu kobosala te nani lisusu aza na telefone numero ya telefone na nga aloba komba numero ya telefone na nga nani mbwateo oite so pote déjà plainte kuna omelaka maloba koloba mingi tosuki wana oyi mwasi ya moto te tango bozotia bato na baminiature boyebaki mutu wana nde naotia ye seke ye mpe atianga mutu wana nde nga nazotia ye seke ye mpe asala boye Karine ayebi nga te Karine atikala oyeba ngai te atikala omona ngai te ayebi nga te nakopeze mpe pa Karine te mpo ayebi nga te aza mpe na posa na nga te me bino tinde botyenga wana na enregistre kaka na maloba bobande koloba nyonso bien attendi tosuki wana comme ça bino bo continuer kaka ngai nyonso kuna na lobi ekekwelela kaka mboka okokende kuna otiaka cycliste na se soko moni ye yaya kaka ndenge ozomema makambo wana biso wana Amerike emema mabongo te aza constate ayebi yango loponga bamongo merci nde boaccueillir nga bien je vous aime biso na Amerike awa okolatela comprendre donc elo na nga na signale bino ka yango wana mpona bakalisa te ke bazala na monopole ya kofila ya kosala boye bato bana eloko osala te otindaka mpe plete na Canada mpo bayi mibale kobosana te ekela nanu mutu moko na ekitapona mutu moko nde aza na baadresse eyi basantima nde esalaka bango ya kosipote moto na bango bakokende koyoka kuna omeme likolo tata awa alamuki na ntongo atie boye azosala live na ye ngamu na tindi te ngamu na kaisaki lobi bakofongola live botia ba Grace Mbizi je suis étonné la famille info naza étonné naza vraiment étonné na bino no yeba te nini ekotaki bino mpese na mutu yaya tunangani babolaki yo mabe eza question obabola omoni kobabola eya problème te mais comprendre te natuni natalaki yoka omoni nga nazalaka mutu moko ya buzoba te nge esika deja so namoni mutu afingi nga pour la première fois nalongolaka libone na nga mpo bango te mutu abenganga tozala juste nga muna sabone epa info nga muna sabone epa ya mboka na mata mpe na balive na bango epa Karine en personne na mata te parce que anatikala omata te
na tikala te po na ebite na osola na Karine nini elo ni ya oloba o nga to osola na ebite mais quand même bamboka zaki afongoli live na ye o matiana po pesa intervention mo be live pe o mona pe bien na info pas so ça live na pe o le kimia bien bozo comprendre donc na moni ba finga libo ataki mutu po na beta malibaku te vembu itata wana sai nini na longoli libone na kana kimia na obi lokola deja ba fingi eza esusu tina te tikana longola libone na longoli libone na longoli ba mabone na tala ka lisusu makambele ka kuna te nazala kutu pono mona ke mutu nazala kana problème mutu te info jour mususu alobi nazana YouTube bokende ko s'abonner nga na kenda tina YouTube na s'abonner na YouTube info parce que aza mutu alobi bo s'abonner na bi mona mama lobi to s'abonner sa nini to s'abonner aka bongo pe mutu alobi na kenda na chape libone kozala mutu nga maboko ko matina niveau ke pesa muninga libone tina ni bo ebite libone batu musu ba futela ngo na kenda na cha tangu na moni eleki bwe na sai nini na longoli awa na kepe na YouTube na longoli na kimia parce que na longoli lo te na obaxele pe elo côté na ba na kwa nanga hier tangu basali live wana na zala kite ba tute kutu ba enregistrer na tantina biso kutu moni obi ba komiti na point oyo yo cheki ye na miniature point d'interrogation na ebi ate info te na cha ete Karine point d'interrogation na cha Karine na miniature te banani oyo na mboka pote lobi na mona ki yangwana omoni ndenge zabongo m plus excuse ya ndenge zabongo sikoyo ngana zwi kaka wana nyonso parce que biso na mboko ngana star te Karine Mokonza za star soki batie na miniature aza star ayebani na mutu moko te mibale te ayebani na communauté na biso mobimba donc aza star po na biso mundela ebaka ko classer loko ne loko mundela ebi kolongola torchon na place nango ebi kolongola poubelle na place nango ebi kolongola ba or na place nango mundela cheke loko na kwe nango bongo te vembui ayi ko konja za star ngana za ni star na za star te ba futela ngombongo tango lobake ba chelongi na nganga na za star te ona nini batie. Il faut y à se justifier. Ça passe, hein? Il faut y se justifier. Il faut y a moté mananga kaka et sali chumbi susu. Toko koma nango atati liboso ya mese les juges. Yes, tu n'es pas tribunal. Comme ça wana ba okate la biso ba opesa biso ba limite nga déjà na lobi nyonso kokomela nga na mokilio ya se likolo ya nano gloria kingandi ye complice makambo nyonso ye. C'est triste. Ngana dana te to kutana to bunda to sala boy ngana sala musala mona kanga mwana ngana mukongo na osala musala na yako tekela bino ba mativi ate bomoni ngana za milliardaire na ya na mboko ko luka libale kuteli ngana na zwi libala bazwa kakaka mais na yaki ko luka premièrement bit na ngata na olonga na Congo so na zala milliardaire na ngana tikala na Congo na ngana ya na bamboko te obanda ko sala soki na ya ezaki mutu na mutu ayeko s'en sortir. On comprend? Soko matina ba panel na bango pona bango koma chinoise. Non, na bana lo bango pe clairement na za chinoise te. Makamba Karine nde na loba na ngo sute. Donc pona bango il faut loba kama Karine pourquoi? Azape mutu. Ngana na tete na yaka na zemeza to boyeboy. Ba mona ngana panel ya Raisa. Na chika makamba Raisa po na mona ka Raisa zo kanga maka zemi boyeboy na abandona na nga. Bakali wana sala live batribishu bazomata est-ce que bomoninga na machete pa ya bakali mikolo nyoso tu tata wa bomona nga na mata lisute ozala kaka non na mata kalisusu te kunezo bimamai kunezo sala boy na lobaka na ngango lisusu te bolingi nini mutu so zwi ba décision na ya zwi lelo ke matisinga mafuta ngana okena nga ba jeune bino ana te soke zenga pe na fongola panel na babola kabatu ça se comprend mais lokola nga natikala oyeba ba fana te natikala ochena miniature te photo wana video wana kande bozwi yangwana kaka nde ezobundela nga na minute oyo bozela na la kisabino yango kaka mutu ezobundela ngai oyo bozela yango ka mutu eke bundela ngai nga na nelo musu na osala te yango oyo bomoni
mwana mwana Angela oloba yende mutu asuko bazotinda pona ye aya koboma nga lokwa ye aza na mboka ezaki pana biso voilà ezaki pana biso bomoni te merci kaka nde naza yango mpe kaka yango likolo kuna bomoni mukolo live mpe azaka wana nga nani elo na osamba te nani eloko na kosamba basusu c'est bon kitisa motema merci nzambe ayebi bon nga azala message ya kopasele mboka message ya kopasele mboka bina tu bozwaka mwende bokati foto ya Pazuzu azalaki na kati ya lopango ya bamongo j'espère que boza na se boza likolo mboka na info soki eza mbala liboso na bino boya na réseaux sociaux réseaux sociaux ezalaka game mobali mundele abengi yango game bino bali bovandaka na bapays anglophone boyebi ke ezalaka game même Karine ndenge aza wana comprenant ke réseaux sociaux eza game yango akendaka nango bongo balobela ye po ye azalaka kaka sikoyo eloko mundele asali yango game yo mboka okoma kofingela yango batu omata awa na panel oyo ofinga ngai natikala kofinga yo te nga nabandaka koyoka yo soni na relation tosalaka na nsima tata awa nozwa courage ya komata awa ofinga ngai nayebisa yo kaka mboka tokokutana ondimaka te eya kutu likambo oketeke tata awa miniature oboye mboka difet ke yo ofingaka ngai mukolo yo ofingaka ngai opesaka bachinois na bino opportunité bake kotyanga na miniature bakoma n'importe quoi likolo na ngai na likolo ya mwana na ngai liboso yango ngai na se vengeaki mpe na bimisaki famille na yo mobimba kobanda papa na yo ntina bandeko na yo nyonso ngai nde babimisaki yango parce que yo nde moto obandaki ngai yo nde obandaki ngai na ano ma right donc nasalaki yango parce que yo obandaki ngai mpo nga nabandaka motu te ntango yo obandaki ngai bitumba esili guerre esili esili wana tokende su gauche droite te po mwana Parzuria asali bino eloko te info yo kutu toyokanaka soni ti lelo ngai na yo banotification na yo eyaki epa na ngai natikala komanki yo respecte yo mpo makanga na nayoka place omakanga respecte wana ozwa balimite nga mpe natia balimite c'est comme ça que ça se passe mais eloko bozosala na baninga mosusu bandeko na ngai mboka na info bosala mabe o nazoyebisa bino yango lelo bino mibale bosala mabe ordinateur mutu nyonso to ayebi kosala biloko bino bosalaka soki baninga basalaka ngo te po tozwaka biloko tosalaka eza game soki tolobelaka vie ya Karine parce que on a vu Karine grandir na kati ya biloko na ye boye toyebi vie ya Karine toza na droit ya kolobela vie ya Karine parce que aza star ndenge obengaki aza star tolinga te Karine asala kombo na ye nalobelaka bino chaque fois que cette fille là ata aza na mabe malamu na ye mais c'est une fille oyo a construire vie na ye na pasi tobolaka ngo te mais toza na droit ya kolobele parce que aza star bakongolais mais oyo bino aliri bokomi kokende nango bokenda ngo mabe info ti bokomaka na niveau ya koboma bato yaya bokokende kosala baprison botiki bana réseaux sociaux ekoleka mboka ozali makasi te yesu na nzambe kaka nde baza likolo na nyonso mboka oyo ozoplanifiaka mpona baninga na plein live mboka otiki mpe mutu azoloba makambo ya koboma mutu bozosala plani ya koboma mutu mboka oyo ekomi 3e fois nayoka na pandele na bino bozosala baleve ya koluka koboma bato ya kobwakela mwana Sara acide kaka epa na yo mboka lelo ekomi ya Parzuria mboka Karine atindaka yo te obomela ye bato po lelo soki oloboki okoboma Parzuria likambo ezu Parzuria Karine nda kozwa problème eza yo te mboka bo se calme yo na info o bozosala ezali munduki ya bafaible tobunda ndenge tobunda awa game ezalaka bongo toza na réseaux sociaux mboka na info botika bablague o bosala parce que bokutani mpe nanu te parce que l'opération peut tomber à tout peut pas ça la nous bosala baninga boko s'en sortir te vous n'allez pas vous en sortir
bino moko a plein live bolo bake muta Angel wana bake il faut luka par jour ya boma na plein live na yo mboka yo na info et puis bo vandi wana boka nde muta zo sala complice a koboma ino bozo sakala na vie ya bato ne boboko la bane kimutama boboko bomi mu lelo oyo mboka yo sotika mutu apata na panel na yo ozana bana lelo soki lelo likambo ni kotourner aboki kokota prison likolo ya Karine akufela nani na kati ya famille na yo Yesu Kristo kutu akufela mboka na mona mukolo moko to vandi ata ozote ya batu me yo zondima kobomela Karine batu yo mboka okomi na niveau moko ezalaka te mboka c'est quoi ça qu'est-ce qu'il y a avec toi ozana haine makasi envers batu pona nini même si Karine angwa zalaka na haine ya boye te mboka mais moko pe bo épargner na Karine na makapwa parce que dossier kozonge la Karine mboka Karine azana mwana na yo za États-Unis po ba koluka ba origine bayo bake bosala kapona Karine ya dossier kokoma munene qu'est-ce qui ya mboka za nini yo na info bolé kindoki qu'est-ce qu'il y a avec toi info na ebela ka obo eta info na nebo sala ki mwasi moko mayele mature na bandeko classo na raba na baso ba réfléchissaka makasi qu'est-ce qu'il y a avec toi okomi na ba bassesse ya bo info atanga ivembu itine na banda mata na po na talaka oh exprimer avec nga vraiment na apprécier na ndenga mabete j'apprécie cette fille là pour na caractère mais comment na façon info comme comment kolekela ngai info mboka bozonga batu bandeko nanga bozana bana muto bino bosoka na pete bo mata susu pa l'équipe bino na esprit yo zoka no bo maita suye pa kolelo l'ivance a sali défense légitime ba audio ezali akoloba ki na banda ki komi protéger pour basala ki projet akoboma ngai mboka na info Karine atinda kamino te bo mela e batu arrêtez les filles s'il vous plaît ezali mboka ezali info bode kingoka ki mukolo ezali ni bokomi na ena makasi beba na mama nanga c'est quoi ça boko sa goûter bokomi kopé sa pitié les filles calmez-vous eza game to beta game to sisi mutake kola la to la muki tongo to kumisi nzambe dase Karine kokufa te ata to tie na miniature Karine kosila te po banda ko ta miniature lelo te to finga Karine lelo te to sela eti mantimboli na Karine résister biso ya mboka calmez-vous ouais ko senga biso conseil to la salon de to banda ko majango na YouTube s'il te plaît arrêtez de l'homme aussi par jour boko mkanani babo manani arrêtez s'il vous plaît bozo yo kanga place bo vandi wana boke de kolonga bato bo cheche na kata milangi bo longola pe ko kute bino makambo bela lever ça na ba sentiment na bino bo longola yango atuko na nango ya koloba yango na bozo yo kanga place bo vandi kuna bo sala sentiment te bo longola yango info na mboka bo zonga batu mboka info ngana zo komelo inbox comportement comme nango eza mabe refléter famille na yo yaya oti na famille moko ya dignité respecte ta famille yaya esani boloba la famille ngana loba yaya omoni ngai na obengaka jamais Karine Star na obengaka jamais Ngolina aza star na kotikalaka jamais kokomisa star aza na population oui population de cons et de connes ba maman moko insensé parce que moi si je regarde bien c'est les gens qui sont insensés baza inutile loko aye moko maman na bango tangu batu bayaka koloba awa na kati ya TikTok awa ezate ke o toyaka koloba biso ne to créer na bandako na biso toye to fongoli yango awa toye koloba yaka ba bêtise na bango moko o ba memaka ngo na réseaux sociaux sur le réseau c'est là que nous on parle bino ba nyama o ba mbua o bino nyoso ngaku na obondela moko te ni quoi ce soit ni qui ce soit nga etala nga te yo mboka o insensé que tu es na ba mama mikolo o ba mataka wana baza ba insensé na bana na bango je pense même pas que bano bango bazala na bona kata ndako ba kotela ka ende ba kotela ka bango ndenge ba kotela kizengi oyo o bo benga soi disant star a starté a
kanga ba mbolo na ye parce que TikTok c'est game, c'est une game. Tangu ye batu na ye ba fingela bayaka ba ji batu ba che bango na ba minyati ba yo finga. Ye tangu ye azoloba te biso to kolobela ka ye. Ye tangu ye azoloba te biso to bandaka ko finga ye. Ngai tangu ye oso finga nga ofingi bana na nga ngai pe na ko finga ya yo. Ngana obanga mutu te mutu oyo aza stara mutu azate ala niveau ya kocha moshiki te ana niveau moko te aka na niveau bêtise soko tal dana mibali ne il est rien du tout soko tal na vie normale elle est rien du tout aza et l'autre côté ali papa et kende elle est là elle fait faire oyoki ngana koyate yo mboka yo ndego sana ozo mema ina bonoke na bino bongo te na olobela bino de vérité na sana bino na droit au bit po bino boyaka na buzoba na bino ana TikTok biso to benga ka bino te boyaka na buzoba na bino na kata TikTok to tika ko benga bino te donc yo bimanga na era na la tinda ki okebima na era makam na bino buzoba na bino ba bêtise na bino c'est là qu'on parle. On est là, on martèle ça, notre martèle, on a martelé là, on a lobé là, on a seka, on a fan de la qui toko. Pour y avoir zoba, na bino pour na l'accent que boa ba zoba, boa ba bête que vous êtes. Yombo kayo globake. Moi je suis une femme intelligente. Moi je suis machin intelligent. Moi je suis nanani intelligent. Biso awa kaka ngayo awa o benga kubuka oyo. Ponga ko tetala ngati. Je m'en fous. Déjà la maman oya bino beaucoup misakana nwana ye vraiment libale boya nzoto libal ba boya nzoto bonga na oya bangela bino je m'en fous. Ça veut dire que nzana ke na bino na droit au but. Ndongo boza wana boya bilo côté. Makam na bino ba bêtise na bino ba sottise na bino la con o boye la rabiso boya ko ye la rabiso na kata réseau. C'est là qu'on parle. Poto la semno ke boza bata buzoba boza bat moko ya ba bêtise boza bat moko ya le côté bozanga sens bozanga infinité bozana na mototé bozaba nyama wana nazolo ba no vérité bozaba nyama yom tozoba ke Karina alekinga ne le côté alekinga kana kosenga ozoyoka na cagnotte c'est là que alekinga na pamba bo alekinga ne le côté oyoki na pamba bo alekinga te pongane na vandi boye na tirana ngate mutasela nga cagnotte mutu moko ya ko sala nga boye to mutu moko boye ando na ko senga lipa pona bana na nga pona melisa mona na nga miliki fona ya ko cha cagnotte oyoki alekinga ne lokote oyoki ne bo vandi wana bino ba shimbwa bozaba essentiel boza basi moko sans à lire boza basi moko ya biloko te boa pamba na ba mama mikolo boza na kaka aveuglé bo nabité si bozo tala bien bato nyoso bozo ya ko telemela ka bino boya ko telemela ka biso mto créer ba bêtise na bino Tindenga ya kekuna kero luka makamna Chantal ngayo kaka ngayo zobo na yake analobaki na nani nalobaki na ye mbolina nalobaki na nini tika ko luka buzoba yo baninga batiki Chantal azoteka banzungu na ye yo pe luka teka soki nguba nao soko teka lipa nao soko koteka makolono ka yo mumto koyeba tika baninga ye abandi Chantal boye boye bobeteli maboko bravo mama bravo lobi bien tabat bako sa charnier na eka na maloba na ya buzoba ale bino boye komo yo kochela batu na miniature je m'en fous bino li bozakana bo abiloko te lelo so bo moninga na che evi o boche na che evi akendaki ni Belgique yo bana ko lela awa ozo lela evi kikuli akozonga bientôt nzamba sali boy na boy to mona ibinoti evi ake soki soi-disant Belgique oh yo vendre na Belgique amona ta mwana ngo amoni maison blanche ngo lelo tala pour mona ke boza na sens te boza bat boa ba nyama bo réfléchissera mako le plus bête après les crapauds bino ma bo réfléchissera le quoi ba après même les crapauds même crapaud ça na intelligence Michel soki katenda Mathieu pa na bino Mathieu pa mami na bino ce soi-disant mami na bino bolobini
boye yo mboka yo pomona ke yo oza vraiment sans allure ko pomaka mwasi moko bonzi yo po uta na mai yo na moni yo po uta na mai yo elela oyo o uta na mai comme na ye na titre Karine na Michel Katenda en couple zoba en couple wapi Ozoma batu moko boye ba zoba baza ba kizengi ba mama mo ba kendaka lokwa neti bazo kelokwa mi pepe onze bazo fula bango na mi pepe nde bata bonde boye ko kumisa ye Karine wana aza mutu voma o bino bogi voma ko yo kumisa ka Karine o bino bozolo ba o so biso nyeso to fongol ba misu to fongol ba misu pamba te to te bi o ngam kolo bo na ajo yanga na ke ko kumisa ke loko mo bo azanga sans mibali nyosa malonga te o yazana ye vraiment mibala malonga te ayembela ka mibali nyoso mibala mosoko tali kutu ata kutu ba poubelle baza bien mama ba poubelle na bino bozo koti la ka bango bozo yako oh mboka toi mboka yo moko mboko boti bana ozwi bana batu soki ba mapasa ozwi longino mamiki boza ka nyoso na via lokuta Michel Katenda soki Katenda Mati lobi lokola yepe susu misuka likona kata sentiment a Mati lobi ko Mati lobi asali nini ekobi ya kanga miko pardon ou kita yo mboka Michel Katenda Matika alobi na ba prière na bino so bino bozala bongo ba prière so bomoni ke mateli bino ngomba so ba kamafinge komeli bino ngomba e komeli bino so nini yo mboko ye na titre munene titre Michel Katenda na Karine Mokonzi ils sont en couple zozo bino vraiment zozo boza na minute yo bomoni maman misusu baye to pesika mami na biso félicitations vous êtes de bêtes boza ba niama ibino moko boza ba niama ngana lo ba no vecte bo ba niama boza le côté ozomona ke bato mo bazo envoûté bango na kati kaka bazaka na sama kolo mutu moko bo emsu bango baleki na vie emsu boleki na vie boleki na nyoso bino mo bolesaka bino mo bomelisaka bino mo bosalaka nyoso mais bazo komisa bino lokwa ba jouer ba komisa bino lokwa ba mongol soko tali moi solo ndinga zo finga bino ba mama mikolo na bandako na bino ba responsable basi obobota bobala bozala ba mama mikolo so moni ke mama na bino soki mama na bino soit disant azotula na marché bitula bozo yoka na marché bitula bino ba mama na mikolo na bozana bana pe po mama na bino alinga ba jeune garçon so mbo moni ke azotula o lukele mobali moko boya ko bali said pourquoi bino boluka kaka buzoba bandoki ban des idiotes idiot bango nyoso bino mabosa batu bino vuma bino tine pe mutazo ko koloba pe Karine aleki Karine atiantonyo Karine kutu aza kutu likolo Karine Michel Katenda ko mathématique ko mato Michel Katenda mati et comme déjà va comme un couple era comme ko solo na ye kizengi yango ya Karine et comme daddy PDD bazoba tala ba niamoyo bino boza ma ba niama bino ba mamo fo ba finga ka bino bo po yo comprendre ma ke oui to mona ka bino ba buzoba bazoba si o ma mutu mo bazo mela pe mais abota bana na ça sur na 100 ans sur na 70 ans sur na 50 sur combien 10 ans ali ezo ya pe o matape azo ya pe ndenge sana ngakutu pona Karine na ko boma montu bazoba emsu mwana na omoko kuta emsu aza bitula fa on na no bien de prière à mwana na yo ozoya ko kotela mutu moko bo aza insensé ngepte sikani ba chabino allez ce que bonimo polluer batu na kata TikTok bazala ba mate po buzoba ndeko na bino tangu benita zama na buzoba ne atoya to tandaka e awat ata zaka munoko to rien to tandie siko ya bino nde siko point ni la reine de Saba to la queen mana la reine de Elisabeth nde ye wana
nde po ba lobela buzoba ne po biso to tinda kina buzoba po biso to accompagner kana bêtise bozo pese mukanda te bozo pese solution te bozo lukela ta formation te ale bino nde mtuwe ko kasaka bat bazore ya yo zo finga yo mboka yo zo finga gloire à l'école le matin midi soir mais vanter awate yo fini ya malongo yo zanango ka kishishi ndege zana wango kuna bana basaza basoloba bona bo na Michel Katenda kuta mati ko mato Michel Katenda ka dinga mati wana e komba komi en couple na yo Michel Katenda ko renouvellement mutakala nezo zonga mutu yo sasa besoin mutakala Michel Katenda boya nazo sala renouvellement boluka ngai oza nimeona boluka nga na renouvellement nazo partager mutakala partageons nous vivons mutakala ya Michel Katenda partageons nous